vanda kaboyo ko vanda. Moi si asali 1 heure du temps abosani ko servir yo azotala ka téléphone na ye. Wana na code wa pesa grave parce que moi sinon comme exposé au PC la kambon. Siko yo lingi mwasi. Mwasa ngo lingi ozo bombele makambu ndenge nini. Bomo na teki ataku tango ata zoba ata muto atangi classe te so bike muto alinganga mingi. Muto alingaka mingi azana bolingo azana limite. Donc vous sentez moi présentatrice à moi parti mon quoi. Pardon, nga la partie te nga nga juste arbitre. Nga nga arbitre. Nga eza constat. Na sali. Domaine moko te ke mobile mo lo bake vi musala na ngai o na osala esengeli mwasi na ngai ba code te. Eza la pasteur, eza la tout domaine. Moi sindem taroyeba naza mwasi ya médecin na ngai en tant que mobile na minso ke fond na lingaka eza na code. Pona nini? Première raison, l'empreinte au monara et comme émission Gambo. Et cause Mbote balanzi ya télévision HD la Congolaise TV. Bino ba ebolula kolanda émission na bino ya débat toloba na vérité mbote. Na pesi mbote na nga na HD la Congolaise TV Espérance c'est bongo. À mon réalisateur Joseph Ekombo Mangoto, mon caméraman Ige Sadissa Libandia Sagesse puis Tony le Prince. Na pesi bino bambote belé bisika o bino bozwami. Tozolo bela lelo likambu ya ba code na ba téléphone. Thème na biso yango wana. Ba code na ba téléphone ezo sala ke ba mabala lelo e panzana. O ezo sala ke lelo ba fiançailles e koma la sukate. O ezo sala ke lelo ba pitopale ba nozala katsa ba foyer na biso. Donc thème na biso yango wana lelo likambu ya ba code na ba téléphone. Na kanisa na plateau na biso tozana 2 personnes. Nazana maman na nga na ngambu, tozapena papa na biso na ngambu. Ngala koki ko se présenter te na place na bango, bango moko nde ba ko se présenter. En tout cas na ko banda mingi na papa abanda ko se présenter po ba lobi papa ndem tazala ka chef ya famille. Papa ombanda ko se présenter ce qui kombo na yo nani. En tout cas, maman, merci. Na sepeli pour na kangi kombo, maman Inès, na kangi kombo wana mbala moko. Ngai kombo nanga Saint-Pierre Roger, Bossé Kota. Naza artiste. Artiste en général parce que na silisi na Beaux-Arts, on a sali art plastique, on a salara nyonso etali bikeko. Peinture, sculpture, toute céramique na salaka. Et puis na botama musicien. Donc, to komaka artiste était mais to bota maka artiste donc simplement Saint-Pierre Roger naza artiste. Voilà. Ok, merci na papa Nabiso Saint-Pierre Roger, les grands décorateurs so liba façonné yo yemo zawana numéro na biso ko zalawana comme ça yo moko ko benga ye a façonné yo a décorer yo sala o motema na elingi. Nangam la biso peto zala maman ko ki ko se présenter. Oui, maman Inès, bonjour. Bon, ngai maman Nenette Kindu, naza esthéticienne, coiffeuse de formation. Naza femme d'affaires, naza rappel d'affaires ébélé, nakate esthétique, naza maquilleuse, naza la massage, pédicure, manicure, décoration et consort. Ok, en tout cas, boyo qui peut maman Nenette Kindu, alobi aza esthéticienne. Balobi façon absolument robala lelo ya remaquiller peso changer. Soro link ba sala yo pe tant au kotika na HD la Congolaise TV. Ozozo mbala moko pe numéro maman Nenette Kindu a refaçonner na façon oyo lingi. Alors na lobaki na bino na début que thème na biso ya lelo ezali kambu ya code na ba téléphone. Est-ce que
maman kotia ba code na ba téléphone eza bien to eza mabe papa kotia ba code na ba téléphone est-ce que eza malamu to eza mabe en tout cas ngai naza na ka mieux placé pour na kotuna naza na deux personnes ba ko répondre bino bangonde ba ko confirmer biso ce qui est vrai to eza faux. To banda toujours na papa Saint Piroger, le grand décorateur. Papa Piroger. Oui, maman. Yebisa ngai. Po yebisa public au Holanda. Est-ce que kotia ba code na téléphone na yo papa to na maman eza mabe ou bien eza malamu? En tout cas, maman na biso Inès na sepeli trop. Question eza motuya pesa vraiment na valeur makasi. Mais ça très complexe. C'est très complexe parce que moni ngana kobanda makambo boye mukili oyo eza ya biso te epuis nyonso tozomona na se ya moi biso bato tobandi yango te mukili oyo eza ya nzambe yawe alongoli chapeau mpo na respect ntango ozotanga grand prêtre de prêtre nkolo mokili nyonso mokili eza ya ye alors na mokili eza ye quelque part na Bible ba pasteur o bakolanda biso na salue bino pasteur na biso nalingaki trop pasteur mbi baza ebele papa na biso po biso akotankamba kuna papa na biso papa Simon donc la pesi mbote place azali avec beaucoup de respect papa Simon Kiangani voilà donc ba pasteur tout Bible le bina biso nini na oyo etali mwasi na mobali. Et on a dit que c'est très complexe, Mambongo. Quelque part dans la Bible, balobi, femme, soyez soumise en toutes choses. Donc, débat coûte ça coûte. Donc, mi qui dit ça, na tout devant mobali na yo. Femme, soyez soumise en toutes choses. Donc, côté on a sepela en colo vraiment. Partout on a sepela kita. Donc, ce qui mobali azolo ba fanda. On est à Bible ngati. Ba grand prêtre ba Moïse ba Aaron ubika Bible ninga kana mamna ngo bele wana bango wana ndem ba pekisi ba bi mwasi fandanye mais mobali linga mwasi Marie aimez vos femmes na yango débat déjà ko kenda déjà na nengwana et pesi déjà moi éclairage moko boye elinko le dit mama Inès ndenge toza surtout ke dans contexte wana les Cambodgiens qui ont une mondialisation, to développement au salama lelo na mokili, où il faut adapter rythme et technologie. Kozala na téléphone, kala na ebi ba grand prêtre, belé bando lingate, basi na mbana na ba téléphone. Nenge déjà to, poto banda ba téléphone na ba kalate, et ka ba télécelo a guerre, bo basi bando za na ba pale. Wana ndo fungola sko si jango moke. Télécelo a guerre. Fozala moi si fozala non fozala sala na société moko boboza ministre bendengani donc déjà y a qui téléphone y a qui déjà moi particularité mo boyaka kota ba papa mais voilà mokili zo fungwa ma technologie zo ya to ba kondi pa mboka donc voilà makambo zo avancer émancipation de la femme ndeka ba basi ba mo olinga to kokana en tant que ba humain mais na ba directive to kokani ka ete pour nous na moi si mota matinte tambila bukele biso masangambila. Mais la ligne ba mama trop bobando banga tendeng na o développer si jango donc na ndenge toza lelo na contexte ya lelo moi si akoza na téléphone oui mobali pas akoza na téléphone oui parce que mokili zo avancé lelo ba mama pe bazo sunga biso pe tozo sunga dans monde comme il y a complémentarité il y a synergie c'est bien mais téléphone ezala na code téléphone neti na kananga na olobela mamba batu te ngai téléphone na lingaka eza na code pona nini première raison bamprinte bomonaka ekome misongambo ekozwa makambo ya awa ekei nango awa téléphone ye moko na berere po esami na maboka mutu elongoli mpina badonné ya awa ya secret na yo nga na to sala dernièrement makambo boye komela nga na groupe monaka na révolution culturelle ba photo moko boye ya na ba internet eyela nga ya ba bis banini et keko sauter keko la bande kwa révolution culturelle ba bulundire na tindeli bango nzoka te erreur ya empreinte appareil nanga mais ce code ya laki pour na problème qui na problème ya code display bando bongsa na pese exemple donc téléphone nga na préféré que ça na code wana premier élément na lobby
ba élément musu ko za peut transposer na ba place mususu na ba donner oyo ba quitter mais côté pas ba tu peux créer le ba problème mais na yango na ina deuxième point na musala na ngandenge na présenter que pas bandeko que naza artiste musicien plasticien en tout cas je sais na téléphone nanga tout en étant naza na bolingo moi sinanga mais nyoso oki ba eto manganga maele misuba lobi toute vérité n'est pas bonne à dire combien il y a l'amour mais la vérité mususu ezali faut la cacher et linko lo batie au bombi yango po lingi moi sinote mais au bombi yango po na ko préserver bolingo na yo par rapport ya musalo zo sala na ju exemple ba docteur ba gynécologue ndenge bazwaka contact air nyonso tout na bandeko ba mama na biso basi autori o ngai na respectaka mingi mais eza musala moko so moi sur lingi docteur ndenge wana so motema te bego no bunda chaque jour so bando la so ba film oyo ye kozala azwaki yango soit pona à comprendre maladie ndenge ezali mazana on appareil na moi sur tala au supporter mais moi te que ba donner ndenge wana faut bomba mais pas docteur wana azana bolingo no mais ko mona ngote na yesko na kananga artiste biso ba artiste ndeto ala raboyi ba contact au tout aux alra parce que on a musala moko ba futa biso par mois te to vivre en relation et relation wana et développement ndenge na ndenge mususu pe momi moko bo alingaka yo maloba nanu te maedaka yo abenga ko pe bébé abenga ko pe mon cœur par rapport ba œuvre no salaka et salaka bien ba nzembo no to bike kona yo et salaka est bien ma a commis ça intimité na bino na ndenge mo ya kaneto na Hongrie ala na Alaska bomona na te ma sepelaka na yo solo la kana ye pochake kimia ba conversation na bino na point boko makana ngo soki moi sinon amoni akoki ko mona yango pe que non au développer déjà bolingo moko boye na moi si moko boye nzoka au développer na ona no te bolingo na tendance ya ko kanisa makambo ningo na lokwa moi si on n'a pas cause à sponsor na yo maya kanona ba débat musubo betarani ba futilité pas à période mais ça nango utilité moi sinon ayeba mais moi si on a tout partenaire on a idaka bino pour avancer na moi si on a banana ndako makenda kanona genre ba masolo moko bobo kenda nango sans tabou donc secret à la raté na connaissance non on et ça sans tabou bo développer mais si ko monité que makamani ngo soko livrer ngo jour mususu pour basi ba koyaka wala lo biate na koza mba na ngana téléphone na yebi na ngaka code mais na yebi na lingaka nanga kokotate na bo ke non mulai na suki non wana pour na fungola mo moke expression. Merci c'est Roger à lobby aza d'accord na likambo ba code pour na part na ye a lobby aza d'accord pour na ba code tozongela esima maintenant tozo na maman Nenette Kindo ay bisabiso est-ce que kotia ba téléphone na biso ba code donc yo auto tout na nous que papa ba téléphone na yeso que za la ba code pour na yo za la d'accord ou pas. Oh maman Inès, merci pour la parole. D'abord thème il y a émission na yo eza otuni ce qui est mabe que mobali ay ba code ya mwasi et que mwasi ay ba pe donc vice versa. Pour ngai déjà mwasi na mobali o ba sangani ba komi eloko moko. Na ebité eloko ni ko kabola bango. Ce qui doit to sangisi nyonso, hein? Sans tabou que eza nzoto to sangisaka. Toza je eloko moko uni na tata Nzambe. Na moni pas pourquoi ngai na ko bomba code na ngai molonga na ngai ayeba te et que pe molonga na ngai aboya ko pesa nga oya ye pona ngai code d'abord ko coder téléphone eza mabete eza bien parce que oko kota eko bungiso eloko ko accéder na neloko moko o il faut pas o koti nango na ndenge yo lingeli te mais téléphone de sali ke fini e koti ndenge ba Android na biso tozo salela mais pour na kolobaki na diza na code na saelango ke mobile nanga ayeba te eza malamu te na kena na côté olobaki eza malamu te pourquoi parce que to fandi esika moko ekoko arriver na zana ye et que problème moko se poser soit par exemple malade
et que ngai faut na annoncer peut-être na benga chauffeur moko aya rejoindre biso na ndaku ki accompagner biso soit na hôpital nga na code na été yé azana moyen ya ko accéder te ke afina ta téléphone ne po a benga ça lancer appel au monde te ke za mabe na ngambu wana ka na ya ta santé na po mibali na yebi ke bo milinga makasi biso lika bino makasi bino pe bo milinga makasi so o milingaka lokola mutu nyonso bangaka liwa liwa eze loko o eza donc faut mutu akende mais tokoka kosepela nango te mibali botana na point oyo keza ke liboso liwa na yo komi na 5 minutes il faut pas bengelo médecin nga na yebi code na ote monte ko kufa so ka pona wana omonte ke malamu pesa code no na mwasi mais loba na ye ke omoni code na ngai nga moko atanke mwasi na koyeba pe ke fona benga na obenga na ka moko esengeli ke ye azana impossibilité ya kosala appel ngai nde mutu na aider pona na sauver peut-être vie na ye mais pamba te na koza bona fandi na bani ko fina code ya mobile na fongo la téléphone pona ko luka ko yeba eloko mo o eza na 4 o peut-être ya salité au moins te ke wana na ko bima ridicule na sens ni na code ya mobile nanga na fongo yango na moment o eza important te na bani ko betaka na tina mutu na ngai na mbanda mo fona luka na yebe na téléphone non ndeti ngai nde na bona femme mariée na nga na mbanda te atoyo ko yebisanga ke o mbanda no azab na yebi mbanda te yango pourquoi na mona mabe na mobali oyanga apimelanga code na po code ne so na yebi on zaka peut-être pour na sauver na point nan o amukena o na pese pona ko lobaloba mingi te to bungsa file ya idée nan ka pona point na o zaka tamsusu na ko batela bomoi na ye o ezaka tamsusu bon code na ye nga mona oyeba ke na ofongola te po fona mona aza musala o asalaka peut-être pas il faut na yeba makambo ya salaka totangi ba médecin totangi ba homme politicien totangi ba artiste donc métier nyonso eza ndenge moko et na domaine moko te ke mobile mo lobake vi musala na ngai o na osala esengeli mwasi na ngai ba code te ezala pasteur ezala tout domaine mwasi ndem taroyeba naza mwasi ya médecin na ngai en tant que mobile na minso ke musala azana basi o ya consultant azana basi o ya kutana na bango eza basi na ete eza musala tout comme bakoy ko benga epe na ndako donc na ko fond la téléphone ya mobile na ngai te sans accord na ye na ko sala ngote. Merci maman Nénette alobi selon ande la landeli maman Nénette alobi ke premier ministre ndako ezaka mama. Donc ce que ça na mutali boso o ko yeba code papa na ndako eza mama. Donc eza la on la tina moko te ke botiela ka biso ba code belé wana en tout cas maman nané aza d'accord na ngoti. Aza d'accord na ngoti. Papa Roger. Bande ko place bozo landa bozo mona bondo sentir moi complot. Il y a des moments ba na plateau. Donc vous sentez moi présentatrice à moi partie mon quoi. Pardon, ngaza la partie te ngaza la juste arbitre. Ngaza la arbitre. Ngaza constat. Na sali faut mon dièse moko maman na biso linga pesa. Oyo ki ne bandeli déjà. Maman na biso net à reconnaître que téléphone code déjà mabete. Bobete langa déjà place bozuta la maboko na ba parler. Talanga na mi beteli. Apenga de ba point côté wana. Tout qui na jury ba côté déjà nga côté on a bien. Papa Roger pardon te na kasi to excuser galenge kala tuna. Pour maman Nénette alobi ke likamba ba code ya za nango d'accord te. Mais alte tozo kende malembe. Aza d'accord nango te. Mais aza nango pe d'accord. Pourquoi na lobi bongo? Oki ko tia code mais il faut payer code wana faye ba yango. O tient na yo code mais il faut ayeba pour au cas de ausandeni. Obi que ça simple réponse maman. Donc ma papa Roger quand ça yo pour osala d'accord européen sa maman ba code non sur ba téléphone. Na sepeli trop à émission vraiment beau soutenir télévision na biso HD la congolaise. Merci maman. Vraiment na initiative à boye. Ba si j'ai un faut développer ba zope to kabola na maele po mutakoka te ngana monda monanga maelo ngana zomona musupa ko zano ya e. Mais na lobby na kana ngai na bande ko pe belé bazotala na ndako ba bi simple Roger mambo azolo ba solo. Moi si na ndako nazana deux sortes ya mi numéro ngai na deux sortes. O comprendre pas maele na ngai ali. Et na téléphone ya travail.
oya komona te. Maintenant na téléphone moko on a tia bato ba ko secourir biso, ba docteur, ba soda, ba avocat, on a ndesko na pesa mwasi. Ah mais c'est quoi ngana habité? Siko papa. Pardon, to tuna nanu. Na lo sa mabete, problème na ngeza nini? Siko tango lobi ke ozana téléphone na yo pona makamo on a 2 téléphones. Siko y arrivé que 4 peut balite. Bien sûr, au menga mobile na ngasa on peut à 4. Siko y arrivé que yo ozate. Au bon sana ki tous les 2 téléphones wana na ndako. Ah, ils ont bengi mama siko na téléphone na yete, zo téléphone na ngai sale loko moko boye na na besoin nango. O sa siko ndeni. Bande ko nga buso landa buso comprendre ndenge ndi to ke débat ngwa kitoko boye. Ndenga na zo zo dia ba raison na ngai. Nga na lobi boye. Lokola mama na landim likanisi ndeko mama nazo respecter mama na biso net kindo. Alobi ke téléphone fo numéro wana ezala pour en cas de problème. Ako secourir mobile na ye nga boyite. Et ça bien, mais nga na lobi boye. Genre ya makambo ndengwana, ngai na mi prévoir des numéros nanga. Bande ko na palais, bande ko mibali, bozo na 2 numéros, ata 4. Ah, katinga it. Akatiote. Ako bungi sabiso idée za débat do ye fa lobanga pena loba. Et ate ba yoka mutu moko azokende mulai mais oloba mabeto ko tika ko yoka ka yete. Pour mutu aza quel que soit 10 numéros ya téléphone. Balobi moi sina mobali baza eloko moko. Donc on a 10 téléphones na yo. Oh esengeli ayeba tous les 10 numéros wana ezali moi sina yo. Mobali aza incapable ya repesa moi sina ba code ya 10 téléphones ya 5 téléphones ya 4 téléphones azali mobali mabe. C'est que ça la kamakambu oyo ya mabe alingi mwasi ayeba te parce que ngai na omona te pourquoi na bomba code na makambo na soki yo mode o miyebi ke bonza mutu malamu o bangani Boko banga eloko moko te repesa mutu code. Ah sana likambu ya merci maman. Ils chauffer. Code otozoloba ngana ebité na banda ko place bat baza ba bia to betel papa simple je maboko. Ah vraiment na ba oba ibagité ba monique fu ba koma nango déjà. Soko kana téléphone moko camarade zala nango 4 zwa moko ezali ya famille. O comprendre maman na Inès. Yango na te kombo. Donc maman le téléphone o ezake o yo o pesi mwasi code yango ndio ke nango. O eza na code te yango tikina. Na lobi boy. Eindi. O pekisa raet. Maman. Nga na opekisa mutu te, nga na za ato za pona biso misaka. Donc bolimbo changer loi ya nature o nzamba koma kana keza la bongo mwasi na mobile basé eloko moko. Donc soko za dia na code na ozo ko repesa molonga ina yo te. Donc bokomi de batumi balé. Ndenge micro so me la turkota maman ya ona baki bosa attention bon mona ke maman to côté la turkota téléphone micro puis Roger nga zala nga arbitre femmes soyez soumises mari aimez vos femmes si est seulement vrai que mari olinga mobile na yo ozana eloko moko ya kobombela yete toute vérité n'est pas bonne à dire eza adage ya mabe ya lokuta c'est pas biblique. Toute vérité est bonne à dire. Na muto yo lingi, ozana secrétaire. Bandeko, na so kize présentatrice te, mais boso mona makambo eza débat eza déséquilibré. Banda tcheki micro la la côté moko, ponde koné moi si. Na si bozo constater. Nana au côté la ngai, ndeko na ngara 16 place ozali so akambo yo kota. To jogo miyayo. Problème ezali aweza nini? Mama zolo bani mabete. Nga na pesi piste de solution na ngai na lobi boye na bande ko nyonso place bozali bozo numéro moko o ezali familial est-ce que ça problème bozo numéro moko na tie ba docteur ba soda autour ya makasi o ba ko yokotela biso ce problème yali autant nga na koma na pe masuka ndenge mama nene talobaki akubenga bango wana do na bana na ngaba baba na belle ba rosi ba boy bazana kati ba pipres ba lumière bana tout wana 6 wana na moi belé pardon vie privée maintenant le bien déjà moi donc voilà na suba numéro wana ba lorem tout wana na pesi bango ponani en cas de problème ba yeba ke numéro papa tia yango nde ezana makam mais téléphone o yangai o eza codé eza pona musala nanga. Alors moi s'il faut alongola mécanicien lokola ba codé ezambala moko na makambo ba makambo mystique na kati. C'est là où le bas blesse. Comment yo koza déjà au préalable
on comprend déjà que non na kati ya téléphone o wana bakoda makamba basta mibali muteza kuna. Pardon na kata na papa Piroger po ezate que moi si azokanisa mabe ngai pona nga na lobi boye koyeba code ya mobali eza ko salela yango na moment esengeli. C'est pas que na fandi ka bona fongoli code pona lukana yeba nani abengaki nani akotaki nani akomaki non. Na otala ngo na point oyo ezali par hasard na concert mo ezali mi na moment oyo na nga na beta musique tokuta na ndule moto beta mo se otonga matina podium nga ya mbanga lipute ko to yambani kaka na monika mo ezate na yambie pona simbe sikoyo moni makama ndenge wana film ngo ya mona te yo ko banga te eloko wana just ko sali yango de na et puis moi se ngo boya ko kita to bani na penga bis na téléphone na mabete eloko nyoso ezake na intention mabete eza mabete et puis na muto alingi yo. Mais Inès, pardon, on peut cet exemple. Na couple mon na yebi, JP Kisoka papa plus, aza en Allemagne, aza grand homme d'affaires. Moi c'est maman Pierrette qui nous a passé ba mbote kuna en Allemagne. Na yebi ke ba Hollande biso na émission oyo ba osepela na émission ya HD la congolaise ya présentatrice maman Inès. Moi c'est na mobile Jean-Pierre Kisoka, na maman Pierrette qui nous a la téléphone moko. Téléphone moko na ndenge nini téléphone ya mwasi okoko benga mobali ozu mwasi okoko benga mwasi ozu mobali pona bango posera problème te soki ba epe na Kinshasa ba yaka pe Kinshasa po basala ba fe ba yaka Kinshasa na poto bazana téléphone différent muna mutazana oya yé mais soki ba komi na Kinshasa basala ka portable moko Jean-Pierre Kisoka la maman Pierrette na pesi bino ba bizu belé boza ba modèle ya ba couple belé bo continuer ndengona po bazana bo moko okoza na idée te so ba couple msupe landi yango exemple ene oza malamu mingi donc papa Saint-Piroger pona yo ozala di téléphone na yo bien sûr moko wala ka kezala ka codé pona nini donc maman peut se lobi yé pas na 3 téléphones na yé donc mi balé on les a libre yé pas au téléphone na moko a codé na ero déranger te ya so pe maman so pas ero déranger te c'est Piroger au va pardon maman nene au vandi kaka boye maman zu téléphone na tie likola table hein mbala moko ba téléphone sonné maman linga zo po lingo zo maman récupérer maman téléphone na ye on no si ma téléphone na te boye na bo ero déranger ne lo moko te en tout cas moni ndenge taza boye c'est une bonne question. Ngai nde na zaboye omoni bato ba komo benga déjà bazo benga po bazo sepela na ngai ndenge na zo répondre donc nga na ngina loba téléphone ya mwasi na nga neti nga na tala na nga ngote na kipaka kutanga kutute donc na akuti na boule kutute na tala téléphone na ye ce ba bengi na ngina loba c'est que ce qu'on est en train de dire eza hypocrisie makasi. Est-ce que vous comprenez que moi si à Moutou, avant vous non on a code comme un téléphone, piste des amoulay, il y en a qui sujet très complexe. Ngana kolobana bandeko ba otala bisoboy. Au monde a besoin na moi si oyo bimisa mongo balaye. O pesa mongo ah okoti na nini tango zokota na mukolo ya balaye ya ka obalote yo mto ya obalaye. Obwaki ba mongo ba koko na bango bazo yamba mongo wana bazo sepela bazuye bole ba fumbwa ba wangila banini. Oye na yena ndako mais moi si na yo azalaka na Facebook na babilo on a mis comment le ba Instagram ba boye moi si na yo aza exposé na monde mobimba je vous dis exposé moi si na yo bala exposé na monde mobimba ovanda ka boyo ko vanda moi si asali 1 heure du temps abosani ko servir yo azotala ka téléphone na ye wana na code wa pesa grave parce que moi sinon comme exposé au PC la ramon ba benga ke na monde entier mobali pa lo barane lokote pour to boya na biso ba AVC dozo tala no kaka obibo ele kaka ndenge zo leka oso mona peke no li solo marque okopusa na pepe mena téléphone to ya otuna momino likamo o sentir comme flou mais les bando solo ma azu zape mais elle mou bo pousser pe mena comme flou ouana za problème te ouana te eza na ngwa faire tazo solo la mais izala na confiance ngana zo peso ke ozo bazo solution musika pot moi si ba sala ba no luleka katoza obala mobali mokolo komona moi siti na nesili atikali koyoka mokolo mobali makasi ne ko sila atikali komona tango eza na okandengwa na kita présence ya mutu yo moko yebake naza engagé ou ben naza boy donc eza question ya confiance. Pesanga confiance
nga na ebité na recité te ba konzebele tozomona na bamboka a wasi na profiter na saluer ta mokonzi na biso mboka Fachi Beton. Oui, na maman na biso to respectaka mingi maman Denise. Mais je crois pas que no ka moko mokonzi mboka zana mallette satellitaire et ça communication. Je ne crois pas que maman cause à l'accès kuna. Parce que ça va secret d'état et ça ma kamusu et ça ba coopération zo sala na mukili bani même ok na ngamba braza présence à soza nango ok na Gabon za nango ok na France. Pourquoi bazali na ba mallette satellitaire on les a codé uniquement parce que ça na musala o ya zo sala et zo senga azala na ba makambu moko eza uniquement et ko bimate linko lo bateka zangi confiance na maman bana na katanda mais azali komi protéger par rapport ya réalité oyo ya domaine azaleli asa ko protéger makambo ebele poko betsa kake. Oui, maman na biso Néné Taloba qui wana que toute vérité n'est pas bonne à dire, ce sont des histoires inventées ou pensées des gens. Oui, penser à Batupeza ma bête. Penser à Batupeza ma bête parce que la vérité tout soko bimisi yango pe boko tumba pe mboka. Nazolo ba ezuta la ba contexte, il y a ba misala mususu ezo senga moi se faire comprendre, mobali pas comprendre musana. Par exemple, pour moi si non de tozabwe, oza moi nana moi si aza ministre. Eza plaisir pe pour nga mobali. Moi si rependa makambutu ya ba réunion ba contact na ye ma ministre aza na mobali na ndako. Je crois aza numéro ya président de la République. Wa sir mobali na ndako akozwa numéro ya président de la République. A ozongote maman ministre oya bala azali na mobali na ndako mobali na zane soit ka architecte. A la zu apesi numéro ya mokonzi mboka na bango pa mobali na ye pona bolingo. Bongo mukolo eko salaire muninga wana na erreur ba bimisi numéro donc ozo ba numéro ya ba connaissance ta ba ninga nyoso mobile no po sala nango nini obenga bango pourquoi yo tozo coopérer na bango na telemi na point o na lobby par exemple na obenga médecin na obenga chauffeur pona ko sauver peut-être l'oromo o ezaye et non azwa numéro pona benga connaissance na tout na ye nini ata na yo ki mobile nga zo solola na ebika kati no maloba mukeli mbisa na bana basi arosona na lobby mais maman zolinga kaka numéro ngo ezala kaka no accord ndeni nga na lobby numéro ya docteur bande ko mibali boza nango 4 moko oyo ezalaka ya code na mususu o ezala ba docteur na yo ba ta croix rouge moko eza ya ba soda o ba ko ya so ba kangio na likambo ebité maître avocat c'est bon ce qui bon yango pene na loba eza eloko salami na maboko ya batu kaka lokola mutu akoyoko kufa egoko décharger pardon yo ka réponse sur simple yo bombi o ya code bongo boyo ka baboyi ba papa Piro jado ko misanga ya vraiment ye bika ka téléphone na ye moko wane koza toujours la code déjà yo kana fungola so tozo reconnaître tata Nzambe mokeli na biso alobi 1 plus 1 est égal à 1 mobali asangana mwasi na ba koma eloko moko boy bisanga bato ba komi eloko moko bakabona na code ndenge nini donc code ero kabolaka bino po bolobi ke ozala ba secret o boy mwasi ya yeba bakabonité bazana bolingo na bango. Mais na ba raison moko ba secret professionnel ya musala ya muninga et ça permettre te na lobby boye bo répondre ngate bande ko ba me ko répondre nga moi si na yo ndako ministre azangi to moi sino aza gouverneur azangi numéro ya mokonzi mboka te aza numéro ya mokonzi mboka o assure pinda ko pesa mobali ne wana bazalaka na wana ya maçon ako pesa ye numéro ya mokonzi mboka mais ezalaka pe okipe ko pesa ye mais akangie munoko nde na pesi yo ko benga te nde na pesi yo ko bete ya mutu solo te ko sa elote na boye bisanga soro ezali na boye ko ke musika to zora mimi exemple tamsu ya babiso moko ya ba vie ya biso moko papa bokilo ya ngai ayebisa kinga boye baninga ya mobile na yo foye babango esika mobile na kendaka fo luka oyeba po likambo ko yaka tata mayele ya mayele suna bi mayele na pese mbote boseko ta yanda place azali papa bonjour et merci ye alobaki boye il faut moi si oyo zana ayeba esika mobile akendaka kochaka makolo likambo meko ko koma papa Piro Jacques kotala honorable Ramsès siko to zape na couvre-feu 23h 0h 1h 2h ya zo ya to benga be téléphone ezo lekate au moins que son aza numéro ya honorable la ko benga nga honorable papa
tala yanga molonga nyaki ko tala yo kuna sikoyo nazomona eteti sikoyo soki na koko benga na point wana papa Ramsès mais na kobenga papa Ramsès te pona tuna e makambo mususu mais au moins pona seki biso basi tozana ka pona ko batela mibali ba point ona okota nango mingi eza pona ko batela couvre feu ko ozwa problème bon so ina bengi ningane na tuna pesa eza mabe donc déjà papa c'est plus Roger dans le banini ke na no thème ça toujours micro kaka epa ya mama ezaka ke pa mama te na yo pe nazo pesa problème na biso ezaka ka likambu oyo yo zo telemela ya code wala téléphone moko wala kaka pona nini kaka ngana ebité banani bakokotela ngai na benga nani na benga Velita Bembo Piranson Didi Kemboarts na benga nani bato ya révolution culturelle boss yakini kese na benga Vinguma Lokito na benga nani Golf di Kando Bulit ne bato yo ba komona moluka na benga banani ba ya kokotela ngai na benga Venanga de la Forêt ngia mama kanda to papa chéri binadam na saluer ona baba Blaise Boula tata mobichi wana bato nangana kana bango nzambe Tony le prince Maramose ya kokufa awa na ebité soto loba nini vraiment nangina loba boye nangina loba ngana ebité bande kwa révolution culturelle ba di mizele ba maître Sampino bokotela ngai na loba ndenge nini ngana loba ndenge nini parce que na lobi boye na pekisi moi sinangaite na sepeli na mayele ya mama Nenette alobi na ngongano asuka et puis eloko ekamsanga basi babulaka on dirait mibali fo badebe avant siko obike na eza vice versa tout comme ngai pe na kozwa pasi on a lobi ke ngai na pesa ye apesa ngai mama Nenette pardon na kati Saint Roger mama sombi téléphone à sika bon soit papa sombi le téléphone à sika maman Nenette a zuba code donc babenga ba option chaque option ya téléphone wana eza na code nango siko téléphone ye moko pas na code nae ay maman Nenette sabino no pesa ngo kutu papa te o eza pona ngamoko oyepe no senga boyno na pesa code wana te o eza privé même na bana bakoki koyeba te ce que eza na part na yo saloni. C'est simple. Ah, te wana okosi. Okosi na ndima ngote. Te na ndima yango te. Mama na lobi boye. Mingi otolobaka msupe utana motema te. Bakatinga. Ngala tia nga micro la katikati na pesi na nga mutu te. Na mutu na bi basi basi. En tout cas wala nga boyango. Ngai mama Inès na tie téléphone na ngai. Na zuba code na nga na tie. Papa Joseph Kombaya senga Inès pesa nga numéro ya nini ya code na yo. Na bisa que non na opesa te. Ah, Saint Roger. Mais divorce royal. Ma sœur, vraiment na sepeli toujours télévision HD la congolaise. Côté la ngai ta place aux ali. Nga na lobi boye. Ngai soki mwasi amoni atia ba code na ba téléphone. Iye kaka, jara ba mitema boye. Moi je suis un démocrate d'amour. Moi j'ai la démocratie na kata bolingo. Donc on a ça confiance. Na monika que non soit bon moi si nangai a préféré za la bongo bon ayebi parfois ça la ba film porno kala linga tala ou bien parfois akanga ba biloko netu na kata banque de données. Ngana na problème kunati. Problème nanga ezali bande ko place boyali. Ngande ko na bino Saint Roger na lobby. Zala na 4 téléphones même 10. Moko ezali ya musala. O wana mitia na place ya mokonzi ya mboka ke ba donner nyo ce ko funga na la porte à tout le monde parce que mobali rotika la mobali na lobaki ne bandeli moi si soyez soumise en toutes choses ce qui m'ont akatinga vraiment c'est la ngala katikati papa na ubo ende makelele OK ngala ntimise soumission eza eloko moya malamu moi so se sengela zana faut pas que ça en toutes choses bongo mari aimez vos femmes ce go yo lingi moi si moi sango lingi ozo bombele makambu ndenge nini bomo na teki atakuta ngo atazoba ata muto atangi classe te so bike muto alinganga mingi muto alingaka mingi azana bolingo ezana limite te bolingo ezana limite te ba mama na ba papa o balingaka basi na bango na bolingo limite ezate secret ezate likambo na kati ezande ya bomoko eza opesa code na yo na mwasi na yo soko lingaka ye tana nungai kutu muto na collabora na associé na nga Yves Kindu na Paris
grand commerçant, homme d'affaires, makambe belé à ça la construction yé nyos na kat. Ce kutu na nous aza chef na ngai na musala oui. Apesa na kutu code de téléphone na ye. So ina no kutu muto ka na collaborer na ba faire. Apesa ngai code na ye pour ko arriver pe un jour to likambo mo to na accéder na téléphone na ye. Bon yo mobile yo pesa te po na nini. So ki patron na ngai Yves Kindu a pesa nga code na ya téléphone ba code na ya banque bongo yo papa o yanga yo pesa code note po na nini na tuni na papa ba pesa nga réponse. Merci maman Nenette Kindu na kanisa boyo kinde maman Nenette alobi eza vraiment moi passe eza passe na vie ya ba couple le lot rolobe likambo ba code lelo maman Nenette aboyi yango papa koki kotia code na téléphone te Saint-Pierre Roger pe aboyi yango ya taza na 4 téléphones moko wana kaka na kanisa bobanda ki kolanda émission so dès le début ezaki sujet so ezaki toujours likambo code ba téléphone likambo ba code ozo bomela so makambo belé na ba famille ba couple belé bazo panzana le ba divorce zo sa matam so ba sali kaka 3 ans de mariage, une année de mariage, mais bah divorce pour nani ba code ba secret zoleka to boité papa okoza na ba secret na mais zala pe na ba limite yeba nini o koki ko laksa mama yeba nini o koki ko laksa papa na o pe o koki ko laksa te mais yeba zana façon nini o koki ko lobela ye par exemple na ko lobake oza papa zana mbongo moko boy eza ya ebele aya laksi mama omoni mbongo oyo ngam na simbi mais eza ya ngai te elongwa de na mutu ya mama ke alobaki na nga zana mbongo mais eza ya yete pona nini pete na ba téléphone na biso tozala ba associé pona nini te tomeka ko sala effort côté wana biso ba mama to lobeli ka ba papa kaka te même ba mama o bazana ba via ba code na ba téléphone baza ngamo pena na mona abomba ka pena ba code na ye mutu ayeba te. Tout ça, moi, fort, on a tout banda ko se comprendre dans quatre ba couple. Au moins, tout ça, pe ba né belo, ba parents, ba somme sous ba salaka, ba 50 ans de mariage, ba 40 ans, ba combien on a et ko aider biso makasi po to zala na vie ya moulaï, to zo pe moyen ko boko la bana na biso, le lo bana ba se retrouver ba orphelin, ba orpheline parce que ba divorce zo le ka ebelé. Donc ils a vraiment bien été, to meka ko sala effort wana. Na raison ça m'a levé pas ya Saint-Pierre Roger. Na kanisa oki osanga tozana moi quelques personnes oyo kopesa mbote Maïnès en tout cas okata ngo boete bande ko bolandi conclusion mère ninga komo chité bomona ke aza penchante akei mo muke côté wana pona nini ba mama bakana mo zuwa trop akena mo tendance moko moni botika ningo wana omoni bana ba koma ba orphelin ba orpheline ba koma te Barozala. Na rokenda boye na baye o ba obala na libala mariage. Dans la sorte misato. Communauté de biens, séparation de biens. Mariage réduit aux acquis. Donc au comment on est linko lobani. Koto yozali communauté de biens. Donc yo ye na oya yo nga na oya nga to sangani. Bakena mususu yo bomba ya yo ba bien na yo nga pena bomba ya nga to évoluer mais basaka na bolingo. Po basaka na bolingo. Mais bakabolana yuza na bentere nunga na bentere na ngapo to yebi lobiti na mususu elinko loba to bandi bolingo oyo yo zwaki na oyo nga na zwaki to bombi muna mutnaye ali to ko sangisa na oyo to bandi on comprend trois sortes de mariage mais il y a l'amour donc na yango elinko loba ke omona quelque part même na mariage civil ba poche moko ya ba protection ezali donc nga na zongi boye code na téléphone il faut ezala. Oui. Faut na pesa maman na téléphone ndenge maman Nenette à lobby. Oui. Na ko pesa téléphone o ndenge lobby le quoi basi bazelaka mibali to kenda avant. Na ko pesa ya maître avocat, na ko pesa ya médecin ya rozonga na ba souffle suka mais basi ka bino botika laka. Na bo taxi na linga bino trop maman nazo kenda na suka. Voilà. Donc na pesi ba téléphone na commis sur agenda. Na commis penda boy. Donc agenda on a master na ngamoko bo mutaoza na ngwa ndo bombango obera na banque na bomba voilà na bombi na tira na banque na lobi bo mukolo ya suka na ngai soki mama yo kotikala kende na banque songolo na ngana boka banque omoni mamba sponsor so boyaki na mama Inès nga zo mama to tangi kombo donc banque songolo na tika livre d'or
d'amour na ba code nyonso eza kuna na batbara na banyongo na tikango soit pas basango obe pa papa na biso Simon Nkamba ba bomba livre ngo kuna wana nde bomba ba secret nga nyonso tu na tikango pa mosala nzambe kuna mais o etali tango toza ko vivre eza na téléphone moko o yanga ya musala nanga o mwasi nanga akoyi ko yebate wana po nanga na logique ya musala na foyer nanga na préservango ndenge na artiste mbote mingi na lingi na loba mingi en tout cas na sepelaka trop kobanda mingi kopesa bakonzi ya mboka surtout mokonzi na biso ya mboka Fachi Beton na linga opesa mbote mingi parce que aza papa ya mbo ozo protéger mboka tokenda malembe bandeko to bakisana makanisi po Congo développer et retongama na mokolo moko te na lingi na pesa mbote na bandeko tout diaspora o bozali na libanda ya mboka limbisanga mama télévision na mino kenda musika trop yango na mona profiter na loba bandeko na biso bazali banda ya mboka ba combattant bon mais karotala kana biso artiste. Pourquoi je parle? Parce que je suis artiste. Narata voyage en 2014 nandenge nazana na succès père son nom papa Pierre Monzala en Orléans na ya kobeta mais baboya na ya kobeta pona likamonini. Est-ce que oya zali quoi faire ya mokonzi ya mboka X yé pas un problème ou betalika biso bolembisa tous en famille to bongisa biso nyonso tango tozali elongo nde tokoluka solution o tozo sala toza ko se fragiliser na mboka na biso toza ko pesa chance na ba pays mususu mbote mingi na bande ko boze belé maman na biso Pierrette na pesi mbote na pesi na papa Jean-Pierre Mbote Yves Kindu tout vraiment na raso na bandi bo makambo ya rebelle Gino Kindu mais nazangi sera toujours te le parrain Weranson mon parrain Yoyebi papa Cheribin Adam Yoyebi makambo eza foto sala kalate awa to bozala bien bana nyonso to apoto ya ngola ya boye bozala bien na kisasa awa ngai Saint-Roger na betaka na sport 70 na Kasavubu balabala ezali balabala ya veni Kasavubu chaque dimanche na betaka wana o balingi baya mukolongo so ba mama boya to partager lisusu na ninga candidature vraiment soki na lobaki mabe côté moko bolimbisi mais tous les gens tout appellent Bakouma na lingi ba maman nyonso ya mokili pa soki binote bisombe tozate mais na likamba téléphone moko ezaka codé. Merci. Merci Saint-Roger, maman Néné tokoma koma na suka émission la biso na kantoza na quelques personnes oyo koki ko saluer. D'abord merci maman Inès pour l'émission. Na lingi eloko wana ebunga te na mitu ya bato mibali comme basi pabi mwasi na mobali bakomaka eloko moko so basangani donc bana basi bana mibali botsongo na mutu ke mwasi na mobali tokomaka eloko moko kande tokomi moko eloko pe okabola biso ezate eloko mo ya mokile ye lokola code eya nango koya ezala nango te kutu banda mokile banda tanga ba bram code ezala nango te bonka lelo bakotse biso code yango nde osala ke panza mabala ya bato pona code kako mindele bakotse ngala boye eloko wana bomeka ko bongisa place wana na tiki bisusu na kati ya mituna bino emonu vivant kande tozana bomo to lingana bosala te bino batata lokwa bolingaka testament komi makambo be na testament na oyo tala ngonde mukolo ko wa te kande na bomo na yeba ki wana lupangu na kingasani na yeba ki ozana bana 20 na yeba ki osala bosa eko sunga malamu po mukolo ngo so yo zate ata mutu moyo ocha commentaire na oyo kaite mukolo de même pe po na ngai so pe na kei soki nazaki transparente pa na yo donc yo pe ko sutuka note a mos na ngai bisenga a mobile na ngai bisenga donc toza na sekelete donc yangwana na olingana loba mokonzi ya mboka Fachi Beton mbote na papa na ndenge ozokamba ekolo oyo tozomona évolution ya mboka ndenge ezokende tozomona misala mama Denise mbote no mama kotika biso bana na ote tozomona ndenge ozaka pembeni ya papa po pembeni ya papa yo nde ozocha apport ezosala ke papa za la makasi mama malamu tolanda exemple na yo kaka ndenge otika papa te nde pe biso ba mama totika ba papa na biso te bambote belé na pesi na associé na ngai partenaire na ngai patron na ngai mo boss Yves Kindu na kati ya Paris Gino Kindu droit chemin Kelly Kindu mama Pierrette na JP Kisoka mama na ngai Philomène mbote na yo na ndenge obimisa ngai mwasi ya malamu na mokili mama Inès HD la congolaise émission oyo eza malamu e continuer et même mabino susu mulai. Merci maman Nénette.
Ça pur Jean bomisa maman nene tawa. En tout cas mbote na baibonso o bazali kolanda émission na biso Espérance Bongo HD la Congolaise TV. Balobi le boko epesaka bakataka te. Sans oublier à mon réalisateur Joseph Ekombo Mangoto et mon caméraman Ige Sadi Salibandia Sagesse. En tout cas na pesi mbote na ngai na Yves Fwamba. Na pesi mbote na ngai ya Marie Claire Yanganda. Motema ya Dej Amani. Na pesi mbote na nga na Jean-Jacques Diabelo, na pesi mbote na bainyo soto bazolanda émission na biso HD la Congolaise TV. En tout cas mbote, ciao ciao.